ba photo boye et salami lelo na 15h na Kingasani na Avenue Ndona na numéro 177. Maman ya bano yo tango azokende koteka je ne sais pas nazando ou na bitabe atikeli bana mbongo basomba loso balamba balia anatanda ya zonga na biloko ya kulia ya mwasi ya mkolo wana ki asombi loso azangi kobomba mbongo ya kosomba mafuta pona kolamba na ngoloso na sucre asia loso na moto alambi akepa ba voisin ya lopango porte mususu asengi mafuta. Ça ce sont ses déclarations asengi mafuta na ba voisin wana po aya kocha na loso balia na baleki na ye aye bapesi pe ye mafuta aya tie na loso atie mafuta na loso bana babandi kolia loso mbala moko mafuta échangé loso échangé couleur et commis jaune mais ils avaient déjà mangé zokande mafuta o apesaki baninga ezalaki na poison na kati oya muke wana uzomona alati moi sous-vêtement ya beige wana ye mutu akufaki ya liboso osito kolia loso na kokweya na kokufa mbala moko eye kolanda oyo alati kiloti ya bleu oyo ye pe akweyi akufi bango nyonso basi baliaki loso ndenge ozomona ba image nyonso wana ils étaient au nombre de 8 na 8 wana bazalaki 5 bakufi 4 bakufi sur place moko aye kokufela na hôpital na ba masseur basali effort pona ko réanimer bango baye ko réanimer o yaya wana ndeye sikoyo era asanzi afongoli misu nde a témoigné likambo ndenge ezalaki. Mais comment méchanceté ezokoma tina degré au milieu ya bato. Ce que j'ai pu remarquer na milieu na biso ba congolais surtout ba kinois c'est que plus on prie plus on devient mauvais. Nathalie place moi mouvement ça la témoignage moi ça ba obi que mara munza basa linga abinza baza vrai diable na c'est quel contraste nza ba vie vrai diable donc ye moko yebi que pona yeso muta sele ko moya canon ba benge diable tala degré ndenge ni muto azangi considération pas nzam yango moko pe na pesa rapena bande ko ba musulman ba respect na bango parce que bango batanga ko banza be pas pamba soki déjà maman oyo pour appeler ça moi où il les a difficile c'est qu'elle souffre pour élever ses enfants c'est qu'elle a la situation t donc mon thème à Congo est équipé sous t mituni moto appelle ça qui oui loin c'est quoi le lupango te pas ça le lupango jamais le lupango on a pas posé c'est là on est sur 5 bana na ngaba imaginez si ko yo bani ko bota mwana moko mi balé mi sa tutina 5 pour boye pas que poison ndenge za na etika ka conséquence na vie ya mutu bako soigner to moni bande ko bele batikali ko vivre na dialyse toute leur vie c'est comme ça lilo bato ke na ko yoka to ke na la bilamba to ke na par formalité to fentaka kolo to za bani mo à un certain moment son atali makamuso on ba église so na ko kete papa ndenge na zolo baboye j'ai toujours exhorté les parents. Prenez soin des enfants parce que c'est votre avenir, c'est votre retraite. Sur 8 enfants, 4 sont morts à la maison sur place. Bao ba memaki bana ba mususu bakimi mbango baye na bango na hôpital. Nde bas yaya ya mukolo asanzi a se ressaisir abandi na koloba. Baninga mususu mibale wana ya mike. Bon, bayaki kozwa bango ba transférer bango na mama yemo parce que ma soeur ba kokaki kopesa explication te ba pesika ambulance na ba gens ba infirmier na bango ba ki kotika bango na mama yemo bibembe oyo eza nanu na hôpital kona ya ba ma soeur jusque là il faut l'état aya ba comme bato à l'état il faut l'état aya pour aya koloba mais les parents n'étaient pas à la maison.
En tout cas, ata muninga za na nyongo na yo. Obatela yete, osenga ye nyonga ata na moi te. Ah, ata na butu soki okoki yete. Yango wana. Soki eloko ya kolia na ndako na yo eza te yebisaka bana bakangaka motema. Bafanda pa na bango. Bakangaka motema. Nzambe azwa kaka lokumu, il a permis mama na bango jusque là nanu pe afongoli misu te ntango kaka banda yaki akweli. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, Nzamba Mouna Papa Mbolabino, de partout vos habitudes et Yolanda Bisso. Merci de votre fidélité indéfectible sur cette chaîne Yokani Télévision. Vraiment, tout le jour, vous nous prouvez votre amour et ça nous va droit au cœur. Ça nous permet chaque jour et ça nous encourage de toujours améliorer notre travail. Pour vous nous abonner, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et surtout partage aux autres parce que les solos tu vas regarder le mot est-ce qu'on est né au bétali solo au yoga solo bétali baninga c'est impossible yoga solo sans pour autant que yebisa bande comme sous fait bazali pene na yo zoa vidéo partager les bango vous allez égoïste et pour vous allez égoïste za pena o nzamba sengi bisoté. Donc je dis merci à tous ceux qui m'accompagnent de près comme de loin derrière la caméra. Je vois maman Alice Landou, merci énorme maman pour Nanyo Salaka, merci Susuna maman Gisèle Lembe, merci na maman Y Abakouk, merci na maman Enoch, merci na Efrazi, merci na Chacha Chalamama de moi, merci na Floflo Awa, peselanga maman na Inambote, merci énorme na bao yanga ya mikolonio sope ya tangonio songolo ya bouillon na pesi mbote, maman li konganza na pesi mbote na kiko pesa mbote na SB Forever na pesi mbote na zongi lisusu bungo na mona, yemo que le président de tous les aboko ko pe na tikelo ya yombote yango yo maman Katikanika ainsi que maman Zozona N na pesi yope mbote mingi bisika ko mesani kolanda biso. Yama milongo na bossa na yo na comprendre peut-être pour nani la maman de trio aussi na ko bossa na té o vanda na meilleur couple de l'année, meilleur couple de chaque année, chaque jour ba renouveler ra bolingo na bango et ça la qui pesa nga posa na bala bango de bazala bango de ba parrain na nga couple wana parce que non quelle complicité après tout na pesipé camarade na nga mon cousin busy na pesi ombote sika ko zali ndamba mona papa mbola à partir de quelque part nzamba sungakaka oya mwa mulayi osalanga mwa bien soko sali mwa effort le kinga na mwa mulayi iko sunganga makasi bizini ndenge wana ndezalaka na si ba caméra nazali bongo na mutu moko mona tanga kombo ezate mais na pesi mbote sika pia. C'est vrai que attitude na nango lelo il faut pas na seka pour les autres ça passe peu mal. J'ai très mal de parler de cette histoire na tongo pendant que na lamuka ki lelo pongi katani ngai 5h du matin nazo tepate pana katikati ya ba réseaux sociaux ndenge to misana okende koluka ba information na betili baku quelque part na moni audio moko ekoteli nga na moni maman moko sanga ya Mireille yo journaliste tela makambo ngasi ah mama o makambo ni susu na bibona boka na mwa lisu na kena kotala na okende nga kotala ma ya miso etambolinga na miso pe ma ya miso etanginga na bi mais comment méchanceté ezokoma tina degré au milieu ya bato. Ce que j'ai pu remarquer dans le milieu de biso congolais, surtout les Kinois, c'est que plus on prie, plus on devient mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Ni les autres que au fur et à mesure, l'église est au avenue 45 églises, mais batouba beba davantage. Normalement, il fallait croissance à l'église et bota batoumala munde belé. Normalement na Congo fallait mabesi là parce que ce que na mboko za na l'église koleka Congo ezate chaque mardi chaque mercredi ba église muso basambelaka mardi na vendredi et mardi na jeudi na dimanche ba misusu wana ba kilta semaine ba misusu basambelaka mercredi na vendredi na dimanche et okomona que ko sambela ekoma lokola formalité bato ba koma ofenten kolo donc bato ba église mais ba ko sanzambe donc mutazi pena courage asi audace a ko sanzambe na tali place mo mutu mo sala témoignage mo sala ba obi ke maka nzamba sala linga bi nzamba za vrai diable na bi c'est quel contraste nzamba vrai diable donc ye moko yebi que pona ye so mutu sala ko mo ya canon ba benge diable tala degré ndenge ni mutu azangi
considération pas nzambe yango heure moko pe na pesa rapena bandeko ba musulman ba respect na bango parce que bango batanga komba nzambe pa mpamba te bakota nzambe na buzoba te mingi bazala rapena batu moko soko cité komba nzambe na loyenge ba osunga yo mais biso yesu to komisa lokwa camarade na biso muto komona mutadeki na TikTok awasa ba comédie na ye amitie yesu yende yesu abandi comédie pendant que la Bible nous dit kotanga komba nzambe pamba te mais to comme ça nzamba ngo master na biso nazonga na histoire oyo la musinga lelo na tongo esali ngai pasi pe mawa na otika bino pe boyoka audio po bokolo bakela mso na beta lisolo moko dans les vides mais na otika bino pe boyoka audio maman oyo aboti bana na ye 8 nazolo ba bien moko te mais 8 ngaka na moko kutu na adolescence mais na yoka somo na ngai mais ya ke moi pas une fois, pas 2 fois, pas 8. Maman, à la moukina tongna banana 8. La plus grande ou la jeune fille a peut-être 15 ans ou 14 ans. Avant nina banana ina ndaku. Ndeka ezalaka situation qui chasse ngo ndenge nini ezali. Maman alinga bimana tongo ayebisi bana lobi ande boke classe tour à midi. Yaya lambela baleki no moi loso. Mais na kati ya loso wana tia moi huile au na moi sucre peut permettre bon bas à moins d'autres colongono pour ça bano calculer li pas 500 au kapé bana msusu batonda ate nga on a eu papa moko boya bana na yeba ndo tonda te la fois passée à zui bana na Alexis bon liboso ba li ba sisi kolia papa webika papa luka vie yepe ola suka tana ko luka vie wana boti bana ngo 12 siko bana siko ba yeba teli bango biloko ba lié misa tu bazala na batonda akate batonda kaka te webi papa sala bango ni Mukomso ya boya luka mbonga zwango te wana baba salaka mwa loso ya bulai bachana iko mesa badia basilisa bana wana misa to bandi olela o bango batondi te papa bi bino botondi te boya bino nyonso ba ya so yo tondi na tondi de kakoto yo tondi na tondi te de kakoto yo tondi trois wana ba se retrouver ka bango misa tuka wana balila wana papa ebisi ba batonda ka bokela botikela nga ba onde ba balinga bomanga ngane na waboma bango papa beta bana fimu donc ngana kufa likolo na bino tala place yemi mabato bana wana banda wana batonda ndeza na tandenge nini batonda libela makambo ya suso papa to tondi te zala susu bongo bana batonda libela ti lelo nazongi suna histoire na biso na pone za ki parenthèse na fongola ki na bongo mama tikeli mwana ya jeune fille mbongo asomba loso na mafuta na sucre ce qui peut moi na dégrena qui to yebite ce qui pas kena qui akuti lo se mati to yebite moi na yena lo so lambi lo sa sisi ko lamba lo so sucre ezalaki mais mafuta siko ezalaki te yebika lo so pembe sans huile rien du tout pour na koleka na moi mungongo ezalaka moi compliqué ndake pa ba voisin aseki pa ma voisine parle to lamba lo so pesa biso moi huile to peti kamuke na moi lo so pour to chango moi sucre to lia to kende kelasi voisine a bien ok voisine a continué à attendre ayena huile a pesi mwana pas huile akia peti ki na kati ya loso na ko peti ka peti ki huile na kati ya loso bela raté loso ebeli bakilisa loso babandi ko lia na bandeko na mais ye yaya azaki tellement occupé que alie pena bien te mais baleki na ye mususu balie pena ba mini pena ndenge sengelaka kaka na mini to bazo lia ka wana le tomba lia ka wana babandi kokoya kokufa ya liboso akoyi ya mibala akoyi ya misato akoyi yaya bandi obelela yaya pe un moment akoyi bato ba voisin bayi bazui bongo bana inde tina hôpital ba bango na hôpital au moment où je vous parle 5 bana bakufi 3 quand même on a pu sauver 3 entre autres yaya tant yaya à la mouki batuni qu'est-ce qui s'est passé bolier loco qu'est-ce qui s'est passé vite to lamba ki loso ka ya pamba mais bo sala ki ndeni oh non na kene ko senga huile et pas ya mama kingandi apesinga toche de to moni makamto to moni to yebite nde na hôpital babi bon ba sala test moko bazimbwa niaou ba chebi loko loso lo niaou ali loso akufi sur place bazi soso ba boakeli akufi sur place bazui mboa babendi mboa bandi a humé boyebi ke mboa soka humé a sontara déjà mboa boyi na mboko mboa ali ratina na nguba na mboko bomono mboa ali ratina nguba mais mboa boyi biloko
Mboa tout la mousse ya zaza. Nde ba yeko comprendre que ndenge za wana bana o bazala ki empoisonné sûrement na huile. Oyo ba petika ki kola loso po balia. Nde bazongi na lupangu na minito to lobanga na bino. Lupangu vide. Na kolo lupangu. Na ba voisin. Na mopesi huile. Na bitali huile. Tout le monde mutarate. Siko o bana o 5 bakufi. Siko ngana question na ngai zana nina yeba. Soki déjà maman oyo pour appeler sa mwana nembonga où il est difficile. C'est qu'elle souffre pour élever ses enfants. C'est qu'elle a la situation té. Donc mon thème mabe ya Congo est équipé sous té. Yo ana yo bana. Yanga bana ba 8. Natika bango moko pona ke luke la bango. Yo préféré obomande yanga. Pona bien nini oyoka. Pour esengono eza nini tango moni bana nga bakufi. Et puis 5 bana. Ils attendent mon côté mais 5. Nami tuni muto apesa ki huile wana ezali kolo lupango to te posa eza kolo lupango jamais lupango wana bakozo ngiselango lisu na 5 bana nga bakufi. Imaginez siko yo bani ko bota mwana moko mibale misatu tina 5. Po boye ba pe que poison ndenge ezala wana etika ka conséquence na vie ya muto. Bako soigner yo. To moni bande ko bele batikali ko vivre na ba dialyse toute leur vie. Ti yana ndenge memi bango. Ba misusu batikana ba komi na ba problème moko digestif. Ba misusu ba komi na ba problème ça emmène tellement de problèmes que soki mutachele au poison c'est ka lingi au vivre te. Ngada mona ndeko nga ba chela poison. Si le leur souffrir na ba biloko ebele. Akoma na ba tension moko impossible. Bien que ba soigner poison. Akoma na ba biloko moko ya moko vanda ka na yo kaka bien te, na yo ka bien te. Mais mutachele poison akenda na ye. Et puis bizarre dans tout c'est que muto acheli au poison soka moni okufita zonga asusu. Achela ye poison ya liboso ya mokie. Ba soigner ngo esi ya nika ya mibale. Et ce qui m'étonne c'est que même dans l'église ça se passe comme ça. Liloba tokenda ko yoka, tokenda laksa bilamba, tokenda par formalité, to fentaka kolo, to zalani. Et à un certain moment si on a tali makamusi, on ba église msonga na kokete. Non, je préfère garder une bonne relation entre moi et Dieu. Pour makambo comme ça la mana bandimi ya lelo. Na yebite soki ba falisa yo pe bazala bongo. Et à mon la pena comportement moi na nzambe. Otali lobi malamu ku nazo nga païen. Pour je préfère un païen. Parce que ba misusu kutu ba kominde, surtout ba frère en Christ, sera proposé yo. Ma sœur Vino et Koufi. Vino pour yo Deutéronome na Jean le couteau bazwa on na Deutéronome ba koti na kati ya Matthieu au Koufi. Mieux encore, tu sais déjà que je vis avec un païen. Tout peut arriver à tout moment, tu vois, hein? Tu es déjà préparé. Mais ce qu'on dit pendant monter au lobby de na bona na Joseph na na kati ya ndako. Joseph siko ba beto film. Au moins la place nini au ra muto kata na ba nerf ya mutu. Alors solo la même nerf et katani. Tant au cola, avant d'acheter la bino audio, tous avez un camarade moi très timide, n'a beau autant à Combonaï. Peut-être qu'il y a aussi un témoignage dans le plateau. To bunga abalaka trop jeune tant que ma classe n'a biso d'ailleurs to baby Sarah derrière moi là derrière toi na bana. Mais moi elle était calme. D'ailleurs on chantait ensemble à l'église. Na rassemblement école. C'était une fille très vraiment timide au rondimate. Abalaka trop jeune. Ba période là aussi ka classe. Ngako yo we la bopo pour que tanga te na bani na ngai na bani maman bina bala. Oh OK. Pour maintenant te moninga zu di bala c'est là. Na tu écoutes na camarade abala pasteur. Je vous en prie et je vous parle sérieusement. Prêtez oreille, c'est un pasteur. Je ne parle pas d'un chrétien, d'un fidèle d'une église ou quelque chose. Non, 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 pas du tout. Un pasteur. Dans ce pasteur, on a la onction. Moi, c'est qu'il y a des balles. Tu as vu que ça va. Bizarrement, on a écouté une nanzela. Pasteur. Pas mon thème, ma belle.
oza penza motema mabe. Et puis ça c'est une deuxième amie à moi. Nazara na camarade mususu Fifi, wana il faut na tanga ipo akufa na kokufa. Azaka soko lobini ka likam ngana obala ka mokambi. Ngana obala ka pasteur. Nga sans pasteur c'est maman, mobali azaka te faza ka. Oh ngate. Mais c'était une fille qui aimait la prière, elle aimait. Dans ce moment, moi, si on est accompagné dans la prière, période moi, on a kufa. Du coup, ah, te babiso pe, nzambe kanda linga, biso nzambe te. Na quoi la relation toxique, moi, moi, si on a des moutons, on a soutenir la prière, biso na matin na prière, surtout bandi prière. Biso wana la likolo. Ya le marathon na prière, moi, on a Fifi ma va. On a prière yanga, mais on a là donc ya Fifi pardon, on a là li pardon. Biso semble attirer semble titongo. Une fille qui aimait la prière. Donc, dans ce moment, moi, je suis allé la bonzambe. Bosana. On dirait diable batabon on a 4 000 soit likolo na bango. Fifi ngaka pasteur près d'autres naye ya liboso tango ekomi mobali ya yate mokola libala yebika ba kongo nde bazalaka bazo yemba kuna ya mbize batata mwasi ba uti ba mboka ba yena ba so ba yena ba biloko nyos do ba ye mwana liboso abali na famille ya ça dit mariage. Bavanda 19h, mobile a été 21h, mobile a été bilamba, le bilamba a convaincu du soute. 21h, moi la mobile 19h, mobile a été 20h a été. Moi ça habite, n'a mon coco mobile n'a convaincre nano. Azui téléphone. On a fièvre, il y a degré où un moment mis c'est bimi, un moment calmé non zedana nous 23h et coquité. Mobile a été. Tobenga o yate alobi. Na sous convaincu. Kala diable place avec ma abattu. Wana la fille se relevait, na nion so wana na choc wana et tout ça tout encourager maman tu vois et tout ça là se relever et puis c'est passé. Deuxième. Aye au bala. Ka na kat église pas dehors na kat église. Moko yon aime sera ya ça là ça na yo bien pour tout bon. Voilà moko azu ami balé ya pri so bani prière awa chapera baba richeri mande bobi ntembwana eza succès mikolo so ka bandi yango ko ke nango ti inde ti bakota banini kuna na parla langue kaka a continent te ko Seigneur donne moi te ya senga te parla ila nkolomba la moko babalani mobali wana babotine mona moko kobota boti na mwana mobali alingi souté alingi te pourquoi pour des raisons qu'on ne connaît pas alingi kate basala boy bakende boy ria bazongi si babo minzoto basala nyonso pamba ti libale kufi moi si choqué donc je sais même pas comment lui dire ba meki suko pese suko bondi saedi suko bisike yaya fin du monde te oana nous jeunes bunda lisusu. On a une vingtaine d'années, pendant il y a vingtaine d'années. Nous avons des coups d'école, nous pété penda. Mais il y a pété wana batiki yango kaka. Et si dit wana, moi ça c'est ressaisir. Na bonzambe kaka nkolo sunga papa bondisa motema Yesu. Ayekuta na misato nde wa achevé dans l'église. Adingi ko sentir moi na obaye na yewana te. Non. Maman se croisait ba ko se départager te. Moi na nga koto mobali koto alingi moi na ngati na sala neti ndenge ni. Souci camarade na nga ko fana kit. Nga na uta voyage moko na uti ba kota ba Europe kuna ba nini kuna. Na sala moi 4 ans kuna, 3 ans et demi na zongi boy. Na bi na luka camarade na nga inde eza bona yeke moi colis moi nini et tout ça là. Et puis bah tu sais que comment qui na moi situation moko bien té sur côté santé né bien té na bandi ko luka na ba place na ke luka na kena adresse bazalaka na kuti bangote na kene koto na monite na yango fifi na nga ke yi wapi or que ti moi je ressentais wana ya zo bunda na liwa na zo bisabino que mukolo musuka na telemi na tongo na bina zongi na côté ba banda ofanda na ke vérifier na po ba bisinga comment va na ba côté ba ipena ba sekuna na kiti ba côté ba verkis wana tellement na maîtrisera pas ngo bien té na ko kende nga ko luka na kutani na camarade na biso musu totanga na yepe abala à côté
alobi na ngelote mbote ka ya pamba na pesi na talika ningaza nabi towelela ba mabala musupwani. J'aime le mariage comme vous n'avez pas l'idée. Mais sois d'abord heureuse toi-même. Oyebi ke ndeko wana tant to kutani kaka na yambi abandi olela na nini po ayebi ke pire ngai nde ayebi peke nazo luka na ese nazo luka fifi nde na zabwe banda na banda luko semaine mo mabi oh mais to uti okunde lobi na biso na koya na mabele lokwa bébé na banda ko lela na bi qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mire penso que était moi avant, on ko sunga po fifi était déboussolé, azongi pa na bango so ba komi ko finga ya oyebi ka ba famille na biso africaine. Ndenge zaboye, yo ma bale zo kufa. Souci wana, ake ko biboka na libala wana nyo kolie ti akuti na sama bene. Na bi c'est bon moi na tika ki bi moi na kufi pe. Je vous dis ce jour-là. Na ki na sengo elote. Menzamba sobo disamité manabiso poto bi manakata sujet na bisote. Boyo kasiko audio oyo. Ndenge bato centre de centre bayambaki bana. Makambo wana ya mabala na bani na oya na ngope. Kala mingi to bondo sala nini oyo ya chaque poko. Love me. Kala mingi te. Na oluka to zo ka micro wana ya to zo micro wana oyo zala na moi mixeur nango wana na tinda ki yango comme ça peut beta pena son pena tanto bana pena to tchema molili na moi mwinda moka mukie beta langa sco expérience na au sala on est ndeni. Il y aura des gens qui vont mourir debout. Il y a funda mobali na awa to na tribune to ndo funda bango to bongisi bango to no bongisa bango wa bungi to bongisi to repasser azongi na nzela mais ko tanga nde kombote. Oh, si on a eu un bimara di banda, il y a 4 ou 4 zébélés, car Maroc a un d'abord booking. Eh, bon, mon aîné matin a été membre comme il a pas problème. Eh, votre sécurité, bah, ma tata. Moi, bon, dire, faut la gare, non, mais bon, tout le bar. Donc, le nom de notre la photo. Il y a eu une photo. Tant on nazo, ciao, audio, oyo, ndenge bana wana balali. Otoa na ngonyoso boyo kasiko explication ndenge zo betama po boka tena na fonder di solo moko boye na créer ka nga moko na sisi na ko tela bino sur la toile yoka histoire ya bana oyo natindi ba photo boye e salami lelo na 15h na Kingasani na avenue Ndona na numéro 177 oyoka précision mama ya bana oyo tango azokende koteka. Je ne sais pas nazando ou na bitabe. Atikeli bana mbongo basomba loso balamba balia anatanda ya zonga na biloko akolia. Ya mwasi ya mkolo wana ki asombi loso azangi kobomba mbongo ya kosomba mafuta pona kolamba na ngoloso na sucre. Asia cheloso na moto alambi akepa ba voisin ya lopango porte mususu. Asengi mafuta. Ça, ce sont ces déclarations. Asengi mafuta na ba voisin wana. Po aya kocha na loso balia na baleki na ye ba pesi pe ye mafuta aya che na loso. Atie mafuta na loso bana babandi kolia loso mbala moko mafuta échanger loso échanger couleur et commise jaune. Mais ils avaient déjà mangé. Zokande mafuta o apesaki baninga ezalaki na poison na kati. Oya muke wana uzomona alati mwa sous-vêtement ya beige wana ye mutu akufaki ya liboso. Osito kolia loso na kokweya na kokufa mbala moko. Eye kolanda oyo alati kiloti ya bleu oyo ye pe akweyi akufi. Bango nyonso basi balia kilos. Ndenge ozomona ba image nyonso wana, ils étaient au nombre de 8. Na 8 wana bazalaki 5 bakufi, 4 bakufi sur place. Moko aye kokufela na hôpital na ba masseur. Basali effort pona ko réanimer bango, baye ko réanimer o yaya wana ndeye sikoyo era sanzi afongoli misu nde a témoigner likambo ndenge ezalaki.
babenga ki ba service de sécurité nyonso police biso ba ministère ya santé ya commune bakei tango bakomi kuna bazwi loso parce que bana mibale ya mike bakufi lopango batu nyonso to bakimi na bailleur akimi na balocataire bakimi bazwi loso baso bapesi nyau kana kolia loso na kokauka mbala moko balokoti loso oyo etikalaki na nzungu babwaki bazwi soso ya mobali babwakeli ye soso soso kaka aleloso ekoti na libumu ya soso akauki babengi mbwa baye na mbwa tie zolo kaka na loso boye mbwa kimi ake musika tikali lisusu kozonga te na lupangu wana. C'est l'histoire qui est arrivée. Papa ndenge na zolo baboye, j'ai toujours exhorté les parents, prenez soin des enfants parce que c'est votre avenir, c'est votre retraite. Sur 8 enfants, 4 sont morts à la maison sur place. Bao ba memaki ba na ba mususu bakimi mbango baye na bango na hôpital. Nde bas yaya ya mukolo wa sanzi a se ressaisir abandina koloba. Baninga mususu mibale wana ya mike. Bon, bayaki kozwa bango ba transférer bango na mama yemo. Parce que ma soeur kokaki kopesa explication te bapesi kaka ambulance na bagent infirmier na bango baki kotika bango na mama yemo. Bibembe oyo eza nanu na hôpital kono ya ma soeur jusque là il faut l'état aya comme bato à l'état il faut l'état aya pour aya koloba mais les parents n'étaient pas à la maison. C'est ça. En tout cas ata muninga za na nyongo na yo obatela yete osenga ye nyonga ata na moi te ata na butu soki okoki ye te yango wana soki eloko ya kolia na ndako na yo eza te yebisaka bana bakangaka motema bafanda pa na bango bakangaka motema. Nzambe azwa kaka lokumu il a permis mama na bango jusque là nanu pe afongoli misu te tango kaka banda yaki akwei nanu afongoli misu te papa na bango azoloba nanu eloko te akoloba nini toyebi nanu te Nzambe asunga kaka libota oyo. Merci yaya. Mokili banga mokili oyo balobaka banga yo ozomona pasi no eleki pasi ya bato nyonso mosusu pasi no na nde azolula na defi yo nini ata na niongo na yo yebaki na wafuta kaka ate umeli bana ya mutu epinga nazotuna mwasi wana oyo apesaki bana wana mafuta wana. Moi la question c'est de savoir place oza est-ce que kofanda opemi penza po nga na yebi eloko nini atiaki na mafuta bayebisi biso déjà ou changer la couleur ya nini mais tellement que tu as publicité dans côté parce que bato mususu badongolo miso bakozwa yango bakomisa yango kosala yango baninga balobi eloko nini atiaki na mafuta aningisi yango bien azwa pesi bana ntango bazo sopa wana so babiso ocheso sopi kaka cadavre sur place ezela raté siko tango yo vanda okimi oui tondimi na charge ya 5 âmes na nzoto nao obika ya yo bana bakobika nde question na otuna yo baotika amani bende yo potikali po mama wana pe ana sous le choc soka la mukite okomi na 6 âmes sur toi sur ta tête papa na bango ti azoloba te wana dépassé de tout dépassé kokuna nanu ka ebembe moko boyebi na kisasa ndeni ezalaka siko oyo 5 na ba misusu ba na hôpital faut ko soigner vraiment l'état ka fa kota mambo ya po makambo ekomi ya l'état ekomi loko ba kuta kunda na fausse commune l'état faut kota mambo et puis cette dame doit être arrêtée condamnée à vie à mort. Donc existence na yini so na mokili ako vivre sous en liberté te parce que ça a danger public. Un vrai danger public. Pour moninga salio nini pour komisaye o valise na mabeleti na degré wana.
au vandi c'est pas na C donc on vandi na C to eza ko bomaye ya otala poso yemo ka ina besoin ya bana wana tembela boti bango 8 te po le na passe ki chassa o azon dimatika bana na ina wa mikie wana po ke lukela ka bango papa na mama bimpo ba lukela bana bango condition na bango eza ndenge nini soko tali ko mona ke bana mo batu mo ba luka ka vina mo ba bundana na bango mais yo sengo na yo olongola bango ebi bana na yo ata so bolie mo eloko ya mukie l'essentiel au mona ka bango et ça là que sengo mo boye le fait d'être parent kaka et pesa yo raison de vivre ya batebe congolais belé zalem su bana na bango kaka pona za bisele bino ngo mutu mo ka lobi na Congo ko bima na pantalon serré yo na tongo mais ti ozonga na ndako e bandi diembela po ba problème okuta nango nzela nzelo ondima te. Mais certaines personnes ne tiennent que pour leurs enfants. Leur raison de vivre, c'est ça. Donc, à vivre parce que les gens qui banent na tiki bango na osuka nengeni jusqu'à mourir pour ça. C'est quoi une raison de vivre ya mutu? Olongo liango yo lingo vivre. Ba raison de vivre no batikala. Te nzambe ona sala ndenge na te. Ba calcule nzambe ke na bongo te. Et puis nzambe na sepelarané parce que otiko peno croire que makambo c'est les simbi. Si à un moment de ta vie au vent d'apena tant aussi c'est la scoise à sco qui toko d'ailleurs nzamba bana sco ko futa de na sepela nzambe bon à faire croire yo que buzo ba no sala et je forme ngande danze ngai na betaka bango bo okepe braza okati si po no pe angola mais le moment où tu chercheras maintenant à te mettre sur une table où tu voudrais maintenant savourer la vie c'est là où maintenant tu commences à comprendre les choses c'est là où Dieu vient pour te rappeler que au tira ma amour au salara kuna yango na yo futa yo. Ton péché ne restera pas impuni, jamais de la vie. Tant que kanisa ko sala muninga bona tuna bozala kana mitema ya ndenge nini. Omona mutabongo na kati église, place a osambela congolais ba sala yo ndenge nini. Place a otinda nzembo okokate. Ba mama o bateka biloko si ekolo. Oniemi yango condition po yo za bénéfice. Wana nzambe ni nda opambola. Oniemi ekolo oyebi ke ce que on a dit, on a fait un bénéfice. Mais aussi, au condition, aussi tant au toki si écolo. Et si c'est au tongi nzela ya mukie, au niemi yango kondi, au tiki yango se refroidir après bimiso tekeli biso. Yo quand tu au kosa biso. Bato di pe za o mi kosa yo moko biso ta. Biso kosa biso te. Mais yo quand une église, pambola ngai nkolo kolo wapi pambola yo pa mana ngai nkolo nini yo linga pambola ona makamba bongo. Donc na mona na ngana mokili bato balinga balekela nzambe esprit congolais tellement lingi koza prêtre comment olekela nzambe esprit donc alingi alekela nzambe esprit donc yene nga za bongo akosa nzambe o bakosa kate wa mona ka partout atala ka partout neti mama o alinga kosa nzambe ata soko bota kate est-ce que on a droit ya ko ote via bana baninga ata motema na yango eza bololoti o bangala bala moindo tu nde na bana bato soki ba parents na bango ba mona ke 8 eleki ebele bango ba réduire ba ke ne koluka ba contraceptif ba mela tango bandimi ko fana na bana na bango bongo ba kemba na bango ndenge wana ba yebi pona nini yo siko yo mutoko moza décision nikola vie ya bato olo ote bango vie namba limbisa likambo e sukisanga tellement motema que naze baté to komi na motema mabe ya ndenge nini au pays hospitalier tozalaka bongo toka kala bando ba toka ba pays hospitalier elongwa partir ba longo lango to aso hospitalier te to ko bana des hospitaliers Congo au pays hospitalier au pays quand tu viens à Kinshasa ce n'est plus le cas au wuti pena vacances na poto yo na Kinshasa ba bomio nasomi tuna soko bominga ozui mikanda na nga ya poto ozui ba cop na nga komi ya yo donc olinga na kufa kaka poko na zala kaka te po mutu na nga epeso nzinzi parce que comme na nga ese pelisote nde yango la kande problème congolais atan zalango et comment bisa so motema tina niveau pour ceux qui bana ya famille riche j'allais au moins comprendre, j'allais me dire peut-être que non moi si wana azo souffrir mingi kuna ba bien mingi yango wana mais c'est quoi à la fin kolongola mutu 5 bana
Moi, quand on a le coup de réfléchir, c'est ce qui m'a causé bon 5. Donc, comme ça peut être 5, on va tourner mais dans les vides. Voilà, mon terme à béar, notre place n'est pas a ôté vie à 5 personnes. N'a évité ce qui est retiré à l'essai, on a vu, n'a pas retiré à l'ibanga, y a famille, n'est pas banana, mais justice et ça la mapona bana ou l'été côté du Cameroun. Je crois que je vais m'arrêter par là. Il y a un des solos qui n'ont pas pourquoi aller pour embêter la bine. Les solos là. Je m'arrête par là. Olandi bisotina souka comme là dans commentaire soukaina, aux yeux peut commenter, au partager, au liker, pour ça la biso moi bien. Tout colis sa sous communauté na biso parce que maramba bien makasi zoya. Au revoir.